Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, buguyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien aga yo. Jima mukende oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi oumela KNB ko zape te so kutanango check Ovandi. Mbote na bino balandi nyonso magazine KNB oyo ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Nous sommes là pour porter notre contribution à la pacification de la RDC. Maloba yambusa nyamusi oyo eza clair na maloba na ye à français. Ce, quelles que soient nos convictions politiques et idéologiques. Nous sommes là donc pour apporter notre modeste contribution à la pacification et à la stabilisation et bien sûr au développement de ce pays. Je sais qu'il y a une révolution de bon sens qui commence dans ce pays et je ne peux m'empêcher de l'accompagner dès lors que je peux bénéficier de la facilitation des amis comme Jacques-Claude Balan ici et beaucoup d'autres qui m'ont mis en contact avec le président Antoine Félix Tshilombo, avec lequel j'entretiens de bons rapports, même s'il date de bien longtemps, mais maintenant il est chef de l'État. C'est à ce titre que je suis en relation avec lui. Je voudrais être clair à cette occasion, parce que j'ai vu beaucoup de choses qui circulent dans les réseaux sociaux. Quand j'ai donné mon accord à la main tendue du président de la République, c'était clair que c'était pour ces deux raisons essentielles. Il ne faut pas qu'on en rajoute beaucoup d'autres et qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, ni que les uns et les autres croient qu'il y a quelque chose de caché. Il n'y a rien de caché. Je suis là pour contribuer, et tant soit peu, à ce que mon pays soit un des meilleurs endroits où il faut vivre. Et cela ne peut se faire que par les enfants, les fils et les filles de ce pays que nous sommes. Cela dit, Excellence, honorable, chers amis, je réitère mes remerciements au mécanisme national de suivi sous le leadership éclairé de notre ami Jean-Claude Balanki, ainsi que vous tous qui avez répondu présents à cette soirée. Je vous remercie infiniment. Lamuka ba réagir na départ ya Mbusa Nyamusi na micro ya KNB. Kombo langai Maman Chantal Moboni, Nazali secrétaire national chargé à communication à SID, parti cher et à commandant du peuple Martin Fayoulou, Pemoko ya ba porte-parole ya plateforme Lamuka. Lamuka ezaka susu ya ba présidente ya ba leader te. Lamuka eza peuple congolais, Lamuka eza état d'esprit, Lamuka eza veille patriotique,
Lamuka est une incarnation de valeurs citoyennes et démocratiques. Donc, Ekoiko Koufate, ceux qui Lamuka Koufi, 80 millions de Congolais Koufi. Lamuka Ekoiko Koufate. C'est vrai que le président Boussa a suspendre l'activité au sein de la plateforme Lamuka. Et ça, locaux est comme si bisoté parce que un format qui déjà baninga nae, a sali en bonne et difforme, mais à ça élégant par rapport à la décision à Zui, à boy comme ma peuple na confusion, à monique moyen à œuvrer par rapport à ma conviction actuelle nae au sein de Lamuka, qui a fait partie de la convention à Lamuka. C'est ce qui a fait que à justifier à lobby à Sengeli Atikabiso parce qu'il faut s'occuper d'un problème, il y a insécurité dans l'Est et puis à Ebola. Il y a un moyen de tambola sur les athées. De souhaiter bon vent, problème ezalité, de se peli na courage nae, ezali courage patriotique à monique na koko saba na Congo te, vaut mieux na l'accès des positions nangai, na l'accès aspiration nanga actuelle, aza mutu ya ko féliciter au contraire. Donc nous on n'est pas là pour parler de gens, des individus, non. Le président Moïse Katumbi c'est le coordonnateur trimestriel actuel de Lamuka. Il est le porte-parole du présidium. Jean-Pierre Bemba azosonga king dans 3 jours. Ndenge nini opinion pe base ya MLC ezozela igwe na bango. Préparation Isa Penza n'arrive pas dans Toza Licolo. Donc toutes les dispositions sont prises et pour que dimanche 23, président Bemba Gombo, le prophète, a accueilli avec fast, en tout cas pour un préparatif, toutes les structures sont vraiment sensibilisées. Va envahir Gilles, aéroport en Gilles, et puis tout autour, tout au long, il y a boulevard Triomphal. Il y a belé, tata, maman, Elenge, Koko, Télémé, Yaka, Opepa, Opepa Mbote. Na mwana bino, na ndeko na bino, na prophète politique, il y a RDC Bemba Gombo. Congolais, que moto to lukaka yeyo, Jean-Pierre Bemba Gombo, sinomé Igwe, dimanche, na 10h, l'aéroport. Mais ils sont déjà à 5h, 6h, toto na déjà. Mais to 5 à la bandeko. Au moins, n'enge ba yebi somi, moi na mboka za koya. Hein? Ba to baza kubanga. Depuis que les Sengoya ya mama mboka bango pe ba stratégie na bango mabe pona oluka ko bebisa et Sengoya ba congolais. Bongo to s'identifier déjà, to yebi. Mais oyo ba ko meka ko ya ke ba bebisa likambo na Sengo. Oyo Sengo munene sema na Congo te sema dimanche. Biso moko to ko maîtriser na kimia. Pierre Bemba azana mitema ya batu. Azana makanisi ya batu. Nous avons besoin de faire des panneaux. Tout le monde a besoin de faire des panneaux Congo Mobimba. Donc, avec Jean-Pierre Bemba, nous avons besoin de publicité. Pour Azamuto, nous avons besoin de chaque Congolais. Congolais Yebi, Moutou, pour libérer. Pour MLC, ils ont un mouvement de libération. Il faut comprendre que Congo a besoin de MLC pour libérer. Pour MLC, le seul parti politique qui a bien diabolisé. C'est lui qui n'a pas dansé avec le diable. Pour eux, c'est la Jean-Pierre Bemba Aya. Pour tout ça, ordre na porcherie Oyo, et comme Congo, des ordres commis à outrance. Alors, ils ont un problème de question politique. D'abord, dans un premier temps, tout se mobiliser comme un seul homme. Tout qui ne peut en tout cas, dans un essengo makasi. Essengo nangai, lokola libulo, funga mangala kota. Tozana esengo ya koyamba papa na biso Jean-Pierre Bemba Gombo. Ezali tamolai to makaki na kata mboka na biso lelo ekomi ke retourner na kata mboka. Yango to sepeli ba étudiant bana nyoso tu ya mboka to sangana le 23 to yamba ya parti aéroport makolo ti na kati ya Triomphal. Sango ya Bemba lokola kake na matoi. Sango ya Bemba lokola bombe bombarde na mboka. Sango ya Bemba eleki kutu bombe Hiroshima soki toyoki sango ya Bemba koyae. To panikaka pona nini ata konzambe mokeli na biso e. To bangaka eboye te lokola to bangaka igwe. Aza moto lokola biso abima na mapata te. Mona papa Jano e Bemba
gombo yoyo koya na ye ningisaka mboka igwe yoyo koya na ye tremblement de la terre. L'édition de Bissi Mokolo à l'élo ndenge FCC na cash bayokani sur composition du gouvernement et tikali kaka ba proposer ba kombo pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a signé ordonnance population te kutanya kina bango bazozela nini na gouvernement o ekoya sika. Bon, premièrement, naza intellectuel natanga je suis relationnaliste na sala RI na campus. C'est pas pour la première fois le gouvernement a demandé de retarder le roi de RDC. Tout ça, par exemple, les retardats, 5 mois, 1 année, et ça, déjà, c'est pas pour la première fois. Mais par rapport à la priorité à Mboka, c'est-à-dire, le peuple est là, et l'homme est bouillé, il y a dans le sens que tu es fatigué, dans ce sens-là, que voilà, est retardé, mais dans le sens normal de la politique, et ça n'a aucun vraiment impact parce que dans le monde entier, on a déjà 2 ans, le gouvernement a mais il évolue en Bango. Quel que soit le fatigue à côté du président de la République, toujours sur place, c'est la même chose. Même au bazar sur place, c'est lui qui est là, le maître qui peut coacher. Biso état que population normalement ils avaient inquiété biso parce que normalement après le premier ministre Robima donc il a tardé faut le gouvernement bima parce qu'apparemment on est marambo ça bloqué faut le gouvernement et bima pour marambo et marché au point pour makambo ebonga lokola gouvernement zo bima te loko nini ezozanga pas gouvernement bima te et loko nini ezozanga pas gouvernement bima te gouvernement bima pour makambo ebonga nini ebonga d'abord tuku basengi vie sociale bato bazolia te bato bazovivre na pasi salaire bato bazotoucher te bato mosusu 5 mois 10 mois 13 mois batouchaka te bosiko bato bazotoucher te bakolia nini siko ata président de la république akoti na bakonjo bazali babimisa gouvernement na bango mpo basunga vie sociale bato bazolia te bakuluna bakoma ebele bafazere na wapi na kata mabongo biso tokende kosomba biloko baportere bakoma kobeta bamama likolo ya kanda mbongo eza te bamatisa babiloko mosusu bakotisa na kata libongo mbonga mai mbonga mokumba boye na boye nyonso tu mpo pasi ezali makasi. Pour la question d'abord, bon, pour na avis nanga on a trouvé qu'ils ont vraiment normalité si n'attend oyo président a sali investiture na mois il y a janvier si les autres communes na mois il y a juin ils ont normalité. Moi je crois pour mon humble avis qu'ils ont il moko ils ont calé et là on a faut expliquer biso population bien ni ils ont calé pour cette normalité ata ba pays à libanda tout le monde a étranger au moins le gouvernement est donc nommé président, nommé premier ministre, automatiquement, ipso facto, c'est automatique, il faut que le gouvernement est bien. Ce gouvernement est bimaté. Moi, je crois pour mon humble avis, Baloba, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne colle pas? Bachayar ya Gambela a déclaré gouvernement et le Kelabango solution pour Pierre Kaeleki. Nga azali électronicien na salaka cop kaka parce que misala vraiment pour le moment emona na nte pour gouvernement bimité yango mo pe sel pe baisse ya cop eza bongo soki gouvernement bimi ba pesi budget nde ba ko kabola mutu na part na ye ba ko futa ye nde mbongo ko sala circuler sur les marchés ba to ba ko se retrouver mais pour le moment mbongo zo circuler te mbongo zo ko vivre nango za ka ba mbongo za ke ba futa ba to salaire o yebani mais ba makambo mususu mbongo e circuler te yango to mona ke moi souffrance baisse ko ta makambo mbongo ezali gouvernement banda na mboka ni yomoni 5 mois gouvernement bimaki ce monde na monde entier ils ont raté asali gouvernement o yesenga na mutema na ye nde mboka ko changer mais na ligo to okena to okena libulu beto okena ozo mo ateke to souffrir parce que makasi basi ba komo boya biso na bandako okenda on a 8000 francs au foot transport tika na combien le stolo bateau tel la cabine to yako tika bino na muki te biso to sa makila moko makila ya rouge mutana makila vert azate bino bolia ka bise de souffrir tata soka ke na ndako akuti bana balezi papa la ka mal à l'aise na bino bozolia biso zolia il faut te déclarer toi on a droit kopa avant nandenge to komi sikoyo bon ezaka ka makambo ndenge ezaka
mais tozo senga kaka l'état ata la biso parce que toza na état de droit ndenge Etienne Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tozo senga président de la République ata la paix alongola marché aux pirates alors que le biso marché moko et kozala est-ce qu'on a biso moko reconnu hein que biso nyonso sala esika wana et kozala moi bien. Gouvernement ndeko ya voter budget. Bon, à part ça, so ba voter nini gouvernement ebimi mais na éviter mboka ezaka passe. Parce qu'il n'y a pas de compagnie, la société est la compagnie est entrée et sortie est. À part ça, la population a commis le coup là, pris en otage. Et ça ne marche pas. Donc l'essentiel est que il fallait Moutoua Koti, Azala la vision de ya bateau Bazalaki. Ce bateau Bazalaki est en place, va détruire Mboka, donc va tiki vraiment, au lieu va tika bonheur, mais va tiki kuluna na kuluna, makila na makila les autres couleti lelo. Viol, il y a une fille à 13 ans, et 7 garçons sont identifiés locaux là-bas, élèves de l'école Révérend Kin. Et ici, le monde entier mobimba pour na activiste qui ont manifesté les liboso ya école ya bana et c'est ngeli ba kanga ba garçon wana nyonso pour na association ya malfaiteurs. Juste après verdict au parquet pour enfants a prononcé qu'il peut faire un viol collectif sur mineurs, parquet à Gombe a condamné 2 violeurs sur 7. Plusieurs associations ont contesté qui en lelo na avant midi na école ya Révérend Kim et Zouami na commune ya Lingwala. Activiste ya droit de l'homme, Loucha patriote debout na ba mosusu, se donné qui rendez-vous pour na ko exprimer mécontentement à Bango. Premièrement, école pour école selon Bango bengana ki mwana oyo ba violaki asala ba examen a été. Révérend Kim po ete mwana oyo ba violaki abana ko tanga na kati école. Ngai nazali militant ya INC na lingi justice ezala équitable to boy justice ya 2 poids 2 mesures. Mwana oyo ba violaki pourquoi loi wana elobi ete mwana moins de 18 ans azala protégé. Tolingi loi wana ba modifier yango à partir de lelo. Tokobanga te toza ba congolais tolobi ba modifier loi wana yango te ba congolais ba siliki biso nyonso. État de droit et ça les mapona violo eleki na kati ya école place tozali Révérend Kim ba violer mwana ya 14 ya 13 ans et pas ya 7 personnes. Yango toye ko senga d'abord fermeture ya école oyo pour école et sa éducation bango bazo détruire. Yami balé tozo senga pas modifier loi ou ils ont protégé bana moins de 18 ans na article na 95 na 96 ceux qui m'ont violé attends na 12 ans ata 11 ans bakangaye bana wana bazo poster baza bana ya ba sénateur bakoko ba sénateur bakokanga bango te na mboka nini mwana oyo azalaki violé soki bakobimisa bakangi moko batiki ba mususu pona nini et kozala malamu soki bakangi bango nyonso bazala kokangama soki bakolibere balibere bango nyonso et puis oyo mwana oyo baviolaki na minute oyo aza na école lisusu te babenganaki ye tolingi azala rétabli na badroit na ye comment est-ce kozala traumatisé yango biso bajeune parlementaire ya RDC tolobi trop c'est trop tokiti awa soki il était azwi solution te biso bajeune tokose prendre en charge par rapport ya dossier oyo faire oyo elekanaki le 17 na surprise na biso mwana mwasi na ndeko na ye Révérend Kim aboyi basala examen mwana mwasi ameki komiboma à des reprises imaginez un peu soki
soki bosungi mwana wana te à 13 ans déjà azoyoka soni ya kobima ya kovanda ata na baboti baye. À notre grande surprise, justice ntango azokende na kokata makambo tenant compte ya rang social po bapapa ya bana wana baza badepute baza basénateur bakokangama te. Nous ne sommes pas dans la jungle où yo sali crime po oza na rang social moko boye batika yo. Toza na état de droit oyo baye koinstaurele biso et pas président Félix Antoine Tshisekedi. Akoti amekana lukokota likambo oyo. Bayembaki banzembo pe na suka balaki kozala na nzela ti décision wana bako changer ke bakanga bango nyonso pe la jeune fille azala réhabilité na badroit na ye. Normalement, Révérend Kim, comme institution, est impliqué ni de près ni de loin. Nabuzo Bayabana Wana, éducation de base, est à la famille. Ezali avis à président et à comité de parents, n'a chargé à ressources humaines. Ba responsable école révérend Kim balobi ki bazali koka mwanenge école na bango ezali incriminé po mokolo viol wana esalemaki ezalaki jour férié pe ba confirmer ki mwana oyo ba violaki batikala kobengana yete directeur ya ba école ya révérend Kim en charge ya ressources humaines na président ya comité de parents ya école révérend Kim basengi na ba manifestants soki bazali contre verdict ya parquet pour enfants kende na parquet pour école pour le moment bana bazali ko sala ba examen ba mouvement wana ezo déranger bana na ba salle de classe eza phénomène moko biloko ba viol wana ezo sepelisa bisote mutu moko pété ne ba activiste à droit de l'homme bazo sala eza normal eza droit na bango mais les yaki na senga plus bande ko na biso ba activiste à droit de l'homme ceux qui vraiment ba monique justice sala ki musala malamu te fallait baya peut-être baya ko sala moi manifestation na bango devant tribunal ou arandaki nini pour exprimer mes contentements la bango peut-être ndenge wana mais quant à école la moni école yomoko yebi yomoko moni école azalaki na impliqué na kata makambo wana te biloko na eseli meki libanda ya école tozoka mwa komona ke likambo oyo ya fille mineure oyo azalaki violé ba violé ye na école te. C'était un jour férié ezalaki le 17 mai oyo bana nyonso bazalaki sous la responsabilité ya ba parents na bango. Para nini wana akotika mwana na ye ya 13 ans akende na feti moko oyo oyebite. École na mkolo wana ezalaki ya kokanga. République démocratique du Congo mobimba. Mutu akendeki musala azali te. Tozoka mwake batu bazo traumatisé bana o bazo sala examen na kati ya basal bazala traumatisé pour un fait qui ne s'est pas passé à l'école. Ce n'est pas normal. Justice ezaki na école te. Justice esalamaki na tribunal. Il fallait que batu bakende na tribunal bakende kuna babanda koyemba. Mais oyo nini bazoya ko sala na école ko bebi sa réputation ya école bo. Envoyez, veuillez garder vos enfants à la maison en attendant qu'on va vous remettre les bulletins et tout. Chose qu'on était surpris, oui c'est normal, mais il n'y a personne qui va apprendre. Non, c'est pas vrai. Ils disent ça devant la mère, que le principal ici le coréen. J'ai été avec le préfet, madame, j'étais avec le préfet. Jusqu'au début. Laissez-moi terminer. Ils disent que c'est avec le consentement de parents que la fille a été gardée à la maison. Non, c'est pas vrai. Eux nous ont proposé, en attendant le jugement, les enfants sont renvoyés. Les tous. Quelque part, on a dit ok, c'est leur décision, les enfants restent à la maison. On arrive au tribunal, les violeurs ont bel et bien passé leur examen. Donc ok, pourquoi nous on subit, on a respecté ce que eux nous ont dit en entendant le renvoi légal. Mais par contre, les autres ont passé leur examen. Ils arrivaient même au tribunal en uniforme. Excusez-moi. Mutuelle de santé, bonjour, vrai. Et tout ça, c'est ma famille. Quand on va soigner de santé à partir à abonnement mensuel, na $5 ya pamba. Mutuelle de santé, bonnes œuvres, ezali lisanga,
oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois ya PABA. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, examen à laboratoire et à contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins et bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, église ainsi que par responsable fidèle, école ainsi que par responsable, enseignant, élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Aux motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso, ils ont ouvert dans la maintenance, ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au Biki Silibotanayo ou éviter des dépenses improvisées paix aux 8 contrats il y a des soins il y a qualité. Pour les informations, les canaux sièges et mutuelle de santé Bonnes Œuvres, na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux yeux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, Okotuna Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599 0998 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé Bonnes Œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Changer les rendez-vous et comme il salama atala mutu oyebité à partir à Facebook ba avantage nango pe ba désavantage nango ezani to landa na micro ya KNB magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino ekmo sala mwana ba Facebook moto ebelnete bosoneka na Facebook ape so pe rendez-vous boko kuta na pe ekmo sala mwana ba désavantage ezaki yo na Facebook ozomona elongo susu mutu osengi ba photo atina ba photo mususu mais yo mutu yo okotala kuna elongo musunde mususu bon avantage eza que ba relation moment il y a Facebook ok mutu yeba nete o soigner na Facebook bon et apporta vrai et le monter bien parce que mode yelanga déjà rendez-vous ya Facebook mutu toyeba nete mais nako kuteneti na ma campagne donc homme marié oh quand on commence la Facebook jeune garçon qu'on a kuta papa mukolo marié na regretta to refitaka ko répondre na ba invitation ya ba inconnu parce que ba invitation wana ezana ba conséquences belé pe conséquence monene eza perte de temps c'est ça la première conséquence ya ba invitation ya bato toyeba na bango te mais au mona ya moko a sollicité yo beaucoup tana donc bosalaka love mingi eza ya love et après love il y a l'exigence d'argent. S'il n'y a pas l'exigence d'argent, il y a la perte d'énergie.
toperdaka énergie na biso ebele. Mpo na ngai na kwe na nga ekozala nango mpe grave te parce que relation baboya yango te baniaka relation te. Bon parce que eza mbala liboso bopesi rendez-vous na motu il faut bomonana. Relation Facebook bapusaka mpe muna makasi te tokokutana mbala liboso tosololi normal tokokata mpe relation nyonso tosepeli nango te kaka wana place tosisi osola mpe silesili nango. Bon ezaka te ke relation nyonso ememela motu mabe à part Facebook ou quoi, mais tous allons mokili, tout éviter n'engue vie ezomemela biso. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend parce que ça m'a déjà arrivé une fois. Combien a déjà une fois? Il y a une jeune dame, je crois 2016. Bon, tellement qui toque on a Facebook comme ça, avec non open dans moi si. Non, bon, pour nous c'est ça tokutana. Il y a ma grande surprise. Nakutana mutu mais obaeka kabika ke non nga na mona yo. Nga na mona po mutu na Facebook aza munene kitoko makuti otala mutu akonda quoi donc mystique quoi. Donc il y a moi qui nous décourageant bah donc on répondre jamais à l'invitation sur Facebook. Bon juste ça là nga curiosité. Tellement elle était belle. D'ailleurs voir on a juste moi kitoko na ko tane bo peut-être na ko bonga pe na simane quoi. Mais c'est pourquoi on a découragé directement. Et plus jamais on se serait là. Suka édition na biso ya mokolo ya lelo kasi bobosa na te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso.